internautes beaucoup sanate partout dans le monde entier. Congo Suisse TV, il y a Yemoko Maître John Simao, Maître John Simao. Chaîne Tchakoudidi, Pe Kitindinding, Congo Suisse TV. Bonjour, bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs ainsi qu'internautes. Bino Baeboza coaché Simonté pour Nakolanda Rolling Tumba la diva de la presse congolaise ainsi qu'internationale. Nabanda Kunabino, Nakatia émission Nabino Bolinga Kamingi Paradis des artistes. Où ils allaient toujours présenté par Ngayo Rolling Tumba. Na site Nabino Yamunene Yaminga www Congo Suisse TV, site où Ekani Masolo partout dans le monde entier, site où ils ont cartonné et numéro 1 à Bassit Nyonso. Déjà na pesimbote na caméraman nanga oaza simananga verdict yoka l'étalonnage na pesimbote na boss nanga boss John Simao na pesimbote na Juras Munga prêtre na Johannesburg tokoti na royambela bino archange te ko surprendre na studio pour na sortie à album nae. Déjà tozo kota tokuta na nae et moi je vous retrouve après. Oui, quand on est na Kibino, tu es surprendre Archange na studio pour na sortie à clip naie, il y a album naie, il y a nyonso naie, kalami ite banzemu naie et ko bima, bino moko boyebi que non azalaki et pas aza et pas ya Papa Wemba, musicien préféré Papa Wemba, na katia groupe, na katia orchestre Vivana Musica. Déjà to komeka ko solo la naie, tozana toujours boza la toujours branché pour na koyoka ba news, il y a Vivana Musica, il y a album naie. Bonjour Archange. Bonjour Rolling. Bonne santé. Ouais, ça va. Dans les bons. Vous comprendre que tu es surprendre vraiment la studio. Tu es bien biso libanda parce que tu meka ko solo la mama solo ngo kaninge zalaka Rolling de kolo makambu. Tu es bien. Congo Suisse TV. Quand on est nebisa kibino toza asko to bimi libanda pour na ko solo Archange. Archange boni viva na musique. Ouais, viva la musique super forme. Ngade na nebisa ki autour à libosot. Que na joie studio na so organisé. Mais chez biso ça lango. Ça lango. Oui, ndako ya ba parents izaka ka ndako ya ba parents. Ça na ngabe mugono ke chez biso ba otela na scène na ndena ba odamele. Ezaka bongo. Oui, tu es au studio, tu as vraiment ma solo ya Vivana Musica, tu as ma solo na yo moko parce que tu es au studio pour un album na yo. Album on a combien de titres? Maxi single ça na 5 titres. Na bonus à Papa Wemba moko na générique. Pour faut battre babi que photo bina pour battre bosso ba sonner to ebo bina tete. Faut générique mo ya ka photo bini. Générique on ka moko. Et ça générique mo ya 4 minutes. Ah ça na battre faut ba yo archange na chant. Et ça ba chanson promotionnelle pour battre découvrir à Christ. Donc faut battre ba yo ka mingi archange yembi ninga ça ba featuring na ba master na bon quand ça là. No seli featuring na banai. Na ça ka featuring échappé hein. Na sali featuring échappé donc tu emine Willy Lukanga dans Kalami de tout ça clip na pour une chanson promotionnelle et on tourne en décembre après on a dit OK na mbora ba pa pour on ça ba affiche kokote ya studio kuna quoi. C'est ça. Ouais. Oui, banzembo ngo yembi ni nyango na kata album général donc en fait en général banzembo nyonso ezana titre ni. Bon. Moto mususu omoni lelo tiyo olongo chiyo oyepalanga archange za amour bolingo ti donc to yembi mingi bolingo Willy Lukanga bita yembaka ke momi azo lelanga to yembi ndenga lingi
Patrick Pakora biga noto kumisa ninga umen tro na poto ko na poto ke na poto pona moke to yembele pe na ninga zolinga Asololi. Oh mais bon il est déjà mais c'est Megan il y a des bon Pourcentage na ngezana combien? Ah bon yo to solo on a kolo de c'est bon na TV bon. Vraiment, tout ça, Archange, je veux comprendre, musicien n'a préféré, donc ce moment dans l'approche proche, parce que dans les là est tellement trop, à solo l'aura bien ma casse, et ça le quoi, musicien, moussous, finga, chroniqueuse, musicien, moussous, bossa n'a que non. Oh, les lots, Zali, c'est grâce à ma chroniqueuse. Voilà, Yuma. Voilà, Yuma. Yo faut dans la poste à la bango pour bango, nous bossa promotion na yo, yang on de makambo. Ba vanta de poula na ba minene poula mambo akala mambo chanja faut sola bien papa mba omoni ba biso ngane singani na papa mba ya mokiepo na kopa vie beaucoup na la palpiter te na complexité na zora moto tout na niveau na ye zo comprendre donc so benga to sa l'émission na boya te posa promotion nanga do ba o ba boya ba yuma ngam na lobby pour nga leader ou ali ba leader tout papa wem. Vraiment un grand merci à Salon Apo, boutique Mado, je reste Munga. Nalé labino fort tellement il y a trop. Papa Nangai, tout solo, l'esco ma solo que non, Teoki, il paraît que mère a sauté à Lupin ou ya vie. Et c'est solo tu ya Luputa. Bon, nga ba moi na bien ngote. Bon, na zoyo kango kaka. Mon ba biso to lingana confirmer que nde batu balobi pe na yoki tekami wande la confirmer mais le roi ne tekami te na confirmer te na ima mona te siko avis non par rapport à acto ozoyo ka eko sala mate ke lupango papa mba bateke eko sala mate et bosco sommaire à salian il y a la grand prêtre mère à maman langa. Bon, non, sur la maman la couleur de maman pour la moi était kama et pour eza banda ko mobo faut tika eza banda ko mobo et eza banda ko mobo ya ba misère ba di ba yo ta la période sa papa wemba les banda concentré ba maître d'école les razo boulé que était archange peuple faut boye faut nda ko ne sala conseil ngana ko pesa ke nda ko fo ezala nda ko na biso faut sala bon ce maman lobi ke ateka ngosomba côté mosusu bon eza pe mabete côté ka kosomba côté mosusu mais na ndenga boye ça bien te batu ba okansela wana bandenge mususu ya maman langa na opesa conseil batu ba okansela ba okansela bandenge mususu en attendant que père Pabota ki bana libanda te batu to omoni biso chez biso bandeko langa tu ba dans les bons kuneza te batu balela raté papa mbatiki bana nini so ba atiki bona position bien batangi ba classe a kafu babali mibala bien babali basa bien donc bana o abota libanda bango nyonso baza bien basine poitier baza kafu ara na poto mais mère wanga na bango te wana yo mundo solo bana yima mbona te ngana yebike wana mère na bango donc papa yo mbatika ki bana na ye kafu ya ko sangana te talaka ngamo olifanto ne ya ndule sikonde na za yo kana voice ko batinde linga kina muni makambo nzambe abomo iboyo ka disolo bandiko na ngai o za ba jaloux to mona ba franco yo kana no kasina mesili na yebi yango déjà na yebi c'est déjà yo ka ki makambo na yo ka ki na yebi ke eza ba bilo mo ba nga ba desa o ne zanga ko destabiliser papa ba makambo to so ba makambo eza ko destabiliser grand peuple kama as muda kuve na podium fala na lupango netikala ki bongo soki makambo nini asa l'histoire na Afrique na monde asa nga résidence c'est dommage ba chemise koteka biso na ba boutique nyonso ba chemise na ba wana nyonso ba ba teka biloko vie nyonso vraiment ngapi na expliquer que non na yo ki ngo pa na yo non na confirmer ngoti so na moni nde balongo li porte à papa ba che porte mususu wana pe na biga mais na biga maman te kanete et vous avez boule yaki mais un monsieur par yo apé batu alemi se motema atiki yango ifana ta mo ba 10 ans et ça ma bête pour au moni ba ndako wana ezo laksali yaki viva la musique ça continuité nango mais ceux les gens qui banda wana za dia ko déséquilibrer des orchestre tu vois moral ba mise ko beba je comprends et ça ba bilo mo bodo mère ala maman na biso so ida ko teke zali et ça bien ma bête mais ngana mona ko zande ils ont pressé et on est moi pressé sur to te quand to pem sa moi mokie pour ba to ba ko zona ba ndenge mo boye ba ko mono ndile papa na ngai atika ke lorote ba ko mono en plus héros et puis en plus ça héros bon na zo ba te que est-ce que ba to o ba pe pembe na mama ba zo expliquer yango to ba zo la ka ba intérêt ba te ka poso mais yo pose ami placé pour na ko expliquer ko faire comprendre est-ce que des choses solo lina mère yo ko kuta héros na studio makambo tali yo na travailler
ozana tawana te ok sola na mère ozongise na tawana te ero non na tawana te pour na basé na pizina siko monde to sola non oti na message na bana poto na batu tu o balingaka papa wemba na bato balingaka nga na bato balingaka viva la musique que ce to koteka ndaku to za tapa après ba 10 ans et ça problème bato po basomi la viva la musique siège bazali bato po basomi la viva la musique instrument bazali baze belé na Congo na monde beaucoup contacter bango basungi biso et ça mabete. Oui, tozongi pa na yo moko siko yebisa orchestre na kombo na oni. Ngana na salle orchestre, ngana biso na salle orchestre. Ah, siko ninyo yo siko ngana na viva la musique mais na moi studio na zo ko s'organiser. Mais kasi studio ngo yango to benga parce que to kutso déjà na studio ozoyemba. Siko ozoyemba na ozana ba musicien to ozana bango. Na ba musicien ka bande nga viva mo bazo ko accompagner nga ba dadi pef basamba avocat basana nga. Bazo ko accompagner ndeko na bango po azo sa makambo eza fierté. Ya papa wemba jana kitoko boya gubo ayembaka mama papa wemba ala mwana papa wemba le azokufa ya simbe papa wemba eza ba makambo nakota na histoire toyoka ki oloba ke na moto akendaki na place papa kufela kite aza héros te. Comment expliquer parce que bande comme mususu pe bakendaka te parce que wana bengi o ignorer bango te na ignorer bango te mais ya babilo mususu ya lowa ke na chiri bakomaka no Lumumba babomaka po na Congo yo longo la ndene c'est que place oyo Lumumba bato oyo bazalaki place o Lumumba kufaki te c'est que bazape balumumbiste te lobi via kufa na deux personnes pemeno yebaka bato baloba bakombo na bango te mais bape ba héros deux pères mobe bazali mbamba na vie Lumumba tina suka baka ba héros mema batanga bango te pour vie à tête d'affiche. Donc, et ça le roi Bisso, le roi papa m'a dit acteur à film. Na suka film acteur ngam na salle continuité film. Et ça papa comme toko le baraté so tembe image ezali. Et ça papa muya ko gangela te on a le baraté papa m'a tete. Papa m'a ba ke pecho za makambo yango ava kufa solo le kananga et puis makambo salamaki ava via kinde ba tu ba monaki. Et puis après sous papa ala linga na zo ko intervenir. Obi ke jour wana so na gafara na ngai na kitisa RDC mboka nanga na kiti papa wemba na mikiti sepi na orchestre mais le wana imaka danger jour wana na mboka batu na chaki bi en tout cas makambo tali bientôt. Oui sikoyo chef d'orchestre ya viva na musique ezana chef d'orchestre na biso ya Tosha Fulankanda et puis biso tout ba misene so to ba leader ba Bendo Son ba Boa Vida ba Neymar ba Wadire Mfumu ba Cecile biso tout to ba leader ba Likaya Bunambonda to ba yo na Bendo Son bonne égalité ya za télé ki ya grand frère nanga asala makambo pe na viva la musique to bo ya ngotene no fele kriti ba Bendo Son ba sala makambo mais okenda okuta ye mais siko na génération oyo mo okuta ye na orchestre tengana ya okuta ngapo ya longwa kiti les raisons ya okuta petit na ye pas sala makambo na viva contribuer to ko ignorer Bendo Son te number 1 papa mbalobaki mais siko to lo ba na génération oyo tant fo moye. Oui, Archange Mbela Bissotamo est le moment pour faire plaisir à Patrick Baka, les millionnaires. Oui, la kufalanga kakaboye. Lukango bongani massacre yo moni peso bomie. Obongani massacre yo moni nzinzo bomie. Obongani massacre yo bomiti na jeko inosa. Grâce à te la umba. L'école soso. Donc on a ba biloko zoya quoi. Oui, Yembela biso penze moko viva. Et ça la plaisir. Na ba fan nga nyoso o bazola nga ainsi que mon boss maître John Simao. Nzemo no yimba ya na forêt vert. Motema est-ce que ce matin soyo kanga mawananga pepinzoli heureux mbokani na kende bayambangai naleli na yesala kolela langa eleki ya moto moumbu oyazanga ki liberté kona na Zanzibar chacun pour soi mélodie langa chacun se soi chacun pour soi chacun pour soi. Mon thème est-ce que c'est vraiment des moro kitoko Archange Mongongo na papa
apambola yo to oza olanda libanda nanu après tango koti mbala moko andimi oyemba na ye te omoni babilo mosusu papa mba comprendre que soit travailler langa pendant 10 ans soki yaza te nga ko intervenir pour nazwaki formation pendant 10 ans puis nga noyemba papa mba ya 66 ans pour oyemba papa mba ozoyembela na ba 30 ans mais ya 66 ans technique ya kapalanga donc wana batutu bayebi quoi. Oui, Archange Tomonio na liboko boche dessin ya papa Wemba elakisi mais ya bakala et bon là que tu as sur dessin nan sur pour yeni asa boza marque ya 100% star alegi ba mise tout Afrique pour mutaka na emblème kai sur mutatali GO ya comprendre que c'est papa Wemba donc un formateur des idoles ya komoni Fafanda wa libela tinga pe na okene na kenae pour Archange quoi à côté na nzoto azo se manifester ya esprit Archange Josué producteur. Oui, producteur azali dozo Campo Bianco ya Zoya azoya poto sisa musala et puis so nzamba songi tozo kende mboka bapaya pona kosala ba fiche et puis pona kosala continuité ya studio kuna ko baksa moi des chansons et puis to sala mixage to koti plan na usine et puis basali ba CD et puis to caler date et puis to bimisi plan j'ai bandé. On est comme l'année prochaine. On doit bien mars avril quoi. Kuna eza ba kuna mais na décembre a tocha hommage à papa Wemba na nzembo to sala featuring na échappé ya on tocha featuring wana ba comprendre que tout ça quoi. Oui, générique wana sko animateur yo moko kaka to. Animateur bazali maintenant ba bimité baza ba petit mo be na tiki banda bazo travailler. Donc les bon na bimisa bon ba boa ki na tuka ba bazo d'accord et puis message les a capté et puis to binisa bato. Wana kaka bato a vivre na musique to bato mususu otina bango parce que le but que non bato ba sangani bato beta bato vivre déjà ce que animateur faut ba mususu pour ba la couleur ozomona ngalo ça symbiose ba ya ba couleur viva ni le roman boisika c'est ça quoi vraiment kitoko makasi siko li à répétition beaucoup tana na ngezala wapi bon ngai soki bato balinga bazwanga faut ba ya na limité na avenue des héritiers numéro 4 on a déjà résidence nanga isika ba makamla do so yende wana ba do ba conduire yo tsika na répétaka donc na bomi langa isika na répéter pour na répéter coulisses pour na kanga banze mo studio donc notre bandi ba travail to ba musicien to bandi ba répéter makamona tout et ça déjà to yebinde to ça la méthode bimsano banze mbo et kanga no mboka après to releka na écran awa to recruter problème te to bandi musala calmement. Oui, Archange, d'accord, une question, moi, qu'on répondre par oui ou vrai ou faux. Archange, mère a quand même un passeport, il y a eu paysan à 4 vrai ou faux. T'es au monde Babylone, monsieur, ça n'a pas. La lobby, on répondre vrai ou faux. T'es la lobby, hein? Et ça faux. Pour mère à quand elle passe, t'es là le gars qui a de colite. Hein? Nadi na côté moi, boy, moi, so kaksi na ya mango le père mutazula ranga. Mais nga mo pela capable au salago. Na sunula la ngana pour la salle d'amour susu ils ont la ngolo hotel na capable de ça passeport ils ont nina mais akanga nan ya kanga ki déjà le roi mona so studio na ye ba mikanda kala rotika a changer ya sika na adresse wa commune ngoza mabete tika na chebiso ba kanga ngote ngaba ko kanga li pasa héros généraux talaga vraiment question mususu eza Archange balato balate tenga la célibataire mais calamité na zo bala pour faut ko bala ba papa et madame ba bala ikudu biso to mikolo biso pe calamité to bala et puis toujours nga makamla biso za propre quoi. Oui, to komi na suka émission na biso mukola lelo Archange okoyemba susota moi loko moko boye pour faire plaisir à maître Hugues le grand baoba salon à peau pe boutique Mado. Bébé Kingome Fanny Bongende acoustique Edwige Kabouikou Mokonza ba maman la Paris Mami Nzumba ya j'ai voulu Kirikou Mawa sortez machine piqué yo boye mon amour Poyo komi trouble na makanisi maya Ona yebi epi kanga pesanga maladie du sommeil Nalala pongi mola ye meminga tina ndoto Namoni mboko yo toponi tokendo vanda Malgré toza bapa etonda bisengo Y compris l'amour Roline
menaka moyo Willie Lukanga osombi bidokse na banje ya minene po baya kodemolinda kwa bolingo totonga na pasi ebela ya badepase nyonso tosala yo Willie tozana no se tretante bono komi olemba boye zoka lemba kamino na yete yo Willie donc voilà biloko ezoya quoi. Promesa parmi biloko ezoya moi extrême qui est générique tokoza dans la route pour les animateurs batala ko basalinga mama oyemba on a embeli yo il faut que batala ko tuna ba question na rôle tala kunem daza animateur yenda animateur ngate bazade a so bazalaki ba boka melamba sima okozo bango kitoko makasi. Oui, Archange, quelques salutations na mot de la fin na wezani ni par rapport ya tanga bato ebele so na bina ba tanga bato ba aussi la te po bazebele ba na poto nyonso o ba soutenir Archange na pesi bino tumbote. Merci na bato nyonso message oboki o mama mazona zoteka ndako sala ngo lokuta ngai nde nazozela na mona ke bateki pona confirmer po non na ibi yango te et puis na kolinga te na kopesa conseil so eza bongo te po eza ba place moko boye fo ezalaka pour papa maza formateur des idoles 100% star résidence na ifozala ya bayuma kuto eza ebo ya grand mayas batutu balingaka viva la musique batutu balingaka papa maboza la PC viva la musique eza au grand complet bazo toujours préparer album na biso GDG sans ko banga peso bima donc kuna pe na nzembo. Excusez ngana tu na muke po nyika GDG parce que bato belé bazo bimisaka GDG tant DG viva la musique eza GDG po eza semio sa cicatrice eza ba couleur a sikeye ba bo afida ba Neymar ya ba couleur ba Archange ya GDG kwa makambu ya GDG et puis palanga eza makambo Italia mambo Italie et puis merci na bato tout ba soutenir biso na matanga papa bi poli na fulu na njili pona njili suna ganyaki na pesi bato tumbote quoi yo ganya ko beta nyi nyo pour gagner c'est na beta blessé na akapelo mona ba njili papa yemba omoni na ba njili wana eza pena viva na Victoria siko bato bamoni ke non tous les deux leaders wana ba mano linga mingi badaya siko est-ce ba groupe la bango zo continuer est-ce ba na jeune ko sa continuité ba moni siko Archange zo palo la pena la musifie beaucoup yona palo la no nzembo na o la musifie beaucoup o sali nano na motema o zali kaka nesika ebeti saka ngo ni wale pane matote la vie les bonzo metika wala ba pentatonique talanga yo moto na lingaka yo na ye donc na sala ke logo na pinchi de telemiko oui ben njili bakanise ki papa wemba jour en wezalaka tellement na zo ebisa yo papa mazo ko se manifester na nzoto eza ko samba te so ko chetembe o che podium o monyango mama nodalo bakananga shungu keba mokile zali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Succès bimisa babola moué. Bazipi yango na beto ya bilo bela. On a blessure quoi. Oui, blessure, on a c'était pour faire plaisir à mon boss, maître Hugues, hein, et maître mon boss qui est maître John Simao, maître Hugues le grand baoba. Maître Hugues le grand baoba. Non, là, on a rendu à Zoboaka. Maître Hugues le grand baoba. Archange abobanga makasi pardon son enseigne mission ko kati na mona ye lokwa sai lokwa esobe asekisanga trop déjà pour faire plaisir à BBC Lukambo hein Gilda Makiese JKB Kumbongugu wapi et c'était aussi pour faire plaisir à Salon Apo boutique Mado. J'en profite aussi pour dire merci beaucoup à ma maman chérie Oazara toujours là pour l'angai maman moko bien maman moko kitoko taika Caroline lokola Roline. J'en profite aussi pour saluer Jurès hein Jurès Winga Jurès prêtre Nadjobourg
prêtre na Jodhpur na ndenge osakana te Patrick Boka le millionnaire Thierry lisanga ya bana Congo bafana nanga nyonso ya lisanga ya bana Congo na lingaka bino mingi tellement ya trop Junior Bolenge Fiston Love Papi Tembo wana vraiment bafana nanga ya trop na sima caméra nanga nazalaki na Verdict Yoka l'étalonnage. C'est là l'écolo bébé Verdict Yoka l'étalonnage. Et moi Roline, je vous retrouve plus tard. Bye.